Donc, vous avez une bonne bandaki, il t'envoie les salamans nulle part, ni côté Nabiso, à la République, il y a Kinshasa, il y a Congo, ni na Brazza, ni na Angola. Après l'indépendance 1960, Kimbali Soye! Kofungula macho ivoyoka bien ikamonene salama na Brazzaville. Après 1960, nous l'indépendance, eh bien, mésentente yaki entre République ya Brazza na biso na Congo. Batu ya Congo bakoko yempa na biso te, biso pe tokoko kenda na Brazzaville te. Bitumba monene ezalaki na séparation ya likambo monene esalamaki. Eh bien, na ntango wana papa yangenda son éminence akoni bambuta tozalaki na kati ya groupe wana alobaki tokenda Brazza po tokenda kobongisa likambo mosusu pamba te sika sikoyo tomoni Brazzaville na biso moye tokutana lisusu ezali te soko baza na problème moye baya kolubilango na biso awo ezali te biso moye tokenda na Brazza ezali te me biso sikoyo tokenda kuna kobongisa likambo moko oyo kozali la relation entre bango na biso bambuta batata wa nzongasa batata to mapako batata nkimu akamati basali nyonso bamama mikala batata pierendani tu ali tokoti na masuwa tokeiti na Brazza toyebaki te likambo nini ekosala makuna ntango bayambi biso tokei na kati ya ndako nzambe matei maleki ntango papa atelemi papa lobi na sepeli mingi lokola na ye kokutana na kati na bino pamba te motema na ngai ezalaki na pasi na séparation ya kimosuni ezalaki na bino na biso me lelo na ye kotia liaison na ngai ya tata nzambe na bino batata na ngai bamama boyoka bien likambo monene esalamaki na miso na biso na l'heure wana na jour wana kuna na kati ya ndako nzambe alobi tata Matuba yakawa mokonzi na bango kuna na Brazzaville babengi tata Matuba aye wana bakosi ye bati ye na katikati wana alobi batata bamama likambo oyo tokosala utali ngomba ebanda na misalama te me mbala oyo tokosala yango mpona kopikisa baninga na biso na kati ya Brazzaville. Donc likambo papa lili kosala bolanda bien batata na biso oyo bafandi wana ozokomona bazali na makambo minene ya kosakana te. Tata Matuba ye afukami wana abengi bamama mikala batata Joni batata Pierendani bazingi ye alobi bon bokosali na boye mama mikala bino banso bozali wana bozingi tata Matuba boimpoze ye maboko na mutu na ye maboko na bino nyonso ezala na kati na mutu na ye batomboli maboko bati na mutu ya tata Matuba sika sikoyo ye papa kamati nzembo ntango ayembi nzembo ati maboko likolo ntango abani libondeli nga nafungoli miso natala pigeon eza koya eye na motu ya tata Matuba efali pigeon papa ati maboko kuna ntango tuti libondela sali amen pigeon akamati nzela akei papa lobi uta lelo manso bozali nango posa botuna na tata Matuba soko ya sengi likambo directement na kopesa ye réponse oyo ya kopesa bino totikali en relation na liaison na ye
na makambo nyonso oyo Nzambe akopesa biso. Alors sikoyo papa Matuba papa sengi ye yaka ofanda wa pelepe na ngai tata Matuba njele bungi papa zala wa yaka kokenda bungi eka meso ka funyo ga kuwe nzoka de akumi na eloko moko ya monene. Alors tango batoka matata Matuba baye na ye ti esika na papa fandisi ye wana. Alors ikamwana esalamaki na Brazzaville ekamusaki biso nzoka nde relation ya liaison spirituelle oyo tata na biso akreaki na Brazzaville na baninga na biso yango wana. Alors ikamwana esalamaki tata Matuba mpe akamataki responsabilité. Likambo wana ezalaki monene yoka na suka na ndenge likambo ezalaki. Batata onzongasa batata bako bango collège ya tango ya munene ya bambuka mundu baye pai na papa losali merci na likambo salime oyo kafunga likambo yoko sala na Brazza biso toza na ngote papa lobi bambota bino ngai na zakuna olingi nani lisusu azala kuna mais awa bazangi mutu ya mwana relation ezalaki kokenda ma message nyonso ya bapapa oyo baza kosala awa eza kokende na Brazza. Esengo te likambo wana ya oyo papa asalaki na Brazzaville eske mangumba mosusu basalaka yango yango wana banzambe na biso bazali awa tolanda mayo bazali na bango bazali eloko te. Mwali kapozali na nga lobi papa mpona loba na Brazzaville esalaki bambuka pasi mais papa apesaki explication bomolela ngo pasi te pamba te awa ngai nazali na kisasa mais bango bazali mutu yango natile bango tata Matuba. Alors tata Matuba ntango atikalaki makambo nyonso akosala na libondeli soko asengi kaka na likambo réponse directement na papa yangenda apesi réponse yebisa bango boye saïda boy, talaboy, tadoka, comment il faut l'enzamer. Incroyable. C'est pour cela ma communion, c'est d'aller dans ma tata Nabiso. Mais tata, papa de Cameroun n'a pas ajouté pardon. Les alliés à Brazzaville, les alliés à Bisso, nous sommes pour qu'il ne m'occupe pas. Les Cameroun n'a pas question, ah, nous sommes ma famille, n'a pas question tous les jours. Voilà, damal. Kimbangisoye yoka ikamwana tamaji ndenge yelaki mpobolie balelo papa ayebi yango apesa biso promesse alobi baza na nzela me balabala totuna te soki eza wapi. Kimbangisoye papa abengi ngai tozalaki na ndako na biro kuna na Mokoto tozoko solola ayebisi ngai papa nsomo mama mokolo mosusu alambi fufu tozalaki na papa Fumambanza ngai nazalaki na age ya 3 ans papa Fumambanza azalaki na age ya 5 ans abengisi biso na ndako alobi bana baza na ngomeke suka na ntango wana bana nalambi fufu kasi eloko kolela ezati alobi mama yotikala biso toke kuluka eloko kulia konaza musila video kuna na ngombo tisuka bakamatani bangu bali na Fumambanza bakiti kuna na se tango akumi na zamba kuna ye papa Fumambanza alobi mbuka mama linga kandeke alors kena kulukila yenkelele bino ba musu kelele ka mzembio la pentade ezande ke moko munene. Alors kena kuluka kelele ya mama linga kankelele kama ta bankelele bi bali benga bango pona bi bali ya binene yakana ngolanda na mai onga ina yoto ya kangola. Alors papa Fumambanza kote na zamba tango abengi bankelele bayaki saseka incroyable tango bakiti papa epiti kamzero kikwe nge yo ya
akamaliza mbele mbele wanatiba mwana mabo kama alikuwa ndio kutika lati tuko kenda alikuwa kwa kwa bila poa ozo akamaliza mbele mbele asina mabo alilingana mai kwa masumu lana kapa kwa dola kama alilingana mai ayokufutana na dokonde kama na bengi bangolo amen bangolo yoso badala kina mai totanga bangolo pesa seka na tuni yaya tokogia bangolo ko alebe ko na tuza kusubiri bale tolia kadi yale yale ni kuro tolia kabisa pono yezana mandefu yezana mandefu apoli bangolo wana sisi ati bangona panewa na basoso to kama tinzela to kieti na mama mwe mama leo kwa spengaki to yena bisho kulela fufu ya moyo yange ufe biloko wa usana mtamte usana nini ufiba alio to tija kisu ya wana to kwa sababu ngala alio tata siku yule akani ngali papa kuna na ngoro na zati kuna na ndegembe na zati mena sana nsimbiliki bamba te nyama wana eloko kukwaka ezalakate damajo meno sana mimi ndio ota papa siku ngoja kopie simpili kopie mono nazala bana mwana ngaina mama dizi leo foto ya simbiliki dizi centro papa combien bozo kabisa papa tokotunda madame toto atase yo kali kama yule kangali ya pasi ya munene papa zo nyima oyo ngana yebisiyo bebali soko nyimi kaka baka sai na yo na tisi na yo na yebisiyo mukolo na kujia na kupenga yo na tena kwa wana badani basizi zo order ameya musu plus osisa papa limu sapati tokolia kaka mita bebali papa merci kokoma ya mote na kolia kaka bebali ya mwana papa bansimiko yekenda sango na population yose ngomba na sen soko ikamwani yeye na mfema ndio senga nzila bale ka defile na babu na babu kwa sana pose ya kumona nyama wale ya simbiliki papa oyo ndio tubanangaya siku ya dalali na ngai na sisi sipo na kuomba tatamona kwa mulimu sanzo amen amen ndio mko oyo jamaa ngene kwa yo kwa sibre pasana na matembele ndio ya friend Brazzaville e Valle da Macau. Avete ieri come qui in Antam, si sa aprire. Una Brazzaville, stavo in Istanbul. Stavo in Tela, ma protestò. E dopo la chiesa, papà Tuba, la finissata. Stavo per aula. Boka zakina maswepele katika likosomba bandakala baye nawo ikaboifa stakimba tawo papa kimba bazota direct daye babu bazota papa kimba bayiba kete baklo yomakinda etu na babu ramasole kukati azubi mababu baki Now, what you professor at all? Kaka papa matuba mkati makike makamoto mwenye kuneze ya sawa. La mususu la wanga ni taba. Bandela maka. Papa ndakalo popo na tawo.
nakamoto pasumba rugena biso simbaki Congo Brazzaville ye ayaki kotika biso nayebikambo moke kaka ederangeaki ye naloba yango naloba kufelale eloko ederangeaki ye mpona akendaki mandem biso bato bokolaka mandem oyebi yango mpe boyebi te boyebi etunisengeli mpona nini koboka mandefo te mpona nini kolongolaka mandefo dine ezali nde ezali te biso batata tobokolaka mandefo te mpona tokokendaka eza problème wana ebanela makambo nde Brazzaville ya mabe te kasi ya malamu toyoki mpe tolandi tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sanza amen toyebi yango te toyamba yango na kombo misato na kombo ya tata wana tata molimo sanza sikoyo tintsani batata na bamama